Les lobby ne ça ba soda vraiment pour le va de 0 R soda te barrage ne biso pe te barrage bon les canate pe ba les canate pété soda beti siffler biso siffler na biso to be la ko diplômé ils en sont c'était ba ti boso ki mo bozo masanga boni bozo masanga so ki mo masanga ba kiti ya kala na maman ko déjà 7500 ya sigeza 14000 francs masanga boko ça Félix ça peut nos cartes ya bomela masango fele obimana mbali mususu ko zo monga mutute en plus pe mibalo bozo pe ba courageux pe singa le côté ce qu'on a kamata na bima nayo est-ce que ça a sens o luka ngo mona ngaite bonoza na ote poso luka va les carrément peut c'est combien jinati ayo li papa yayo soutien yayo elo yo awa ezate siko yo la ne la problème ni monte ça en sens te on il faut ça rando il faut ça mamba aussi la ne sonne faut ça mamba bon ba fille pardon c'est bon non ba serba ba feti be buzobele kaka eleka mingi fete no malamu zon on peut pas bino malamu bima ki bien ozon encore bête pour ba fille soit canté bobilamba ba longa c'est la ma papa longo là mi muni ko bosa ma mais journaux ba bête ko le pas soda o bosa na ngote c'est pas une Félix alors que les 25 août et bon ce qu'on est les premiers papa Félix bon nous avons quoi ba fête le on a 22h wana ça ba c'était ba bim quoi ba fête fais à 22h pour 22h ba siffler bandé lobby siffler bandé lobby 22h vodaka me bois ka lobby biso na ba soda kende zonga soda bite bo kende ko le petit rola la tête ba ça va être pour biso diplômé. Oh, exactement, mais maintenant, on a un diplôme, kala, so 2000 combien, nazo kon sous lobby. So ça vina yo, ko ça aventure, te lo lora lisi babeti be peli se toboki. Bo moya mutu ya ngwana lisu. E mona malamu na ya mabe. Place loko ekota, place loko zo bima. Parce que yo mona ngote. Est-ce que ça a un sens? Et loko place ekota yo moni, te place zo bima, yo moto, yo bo manga lisu. Ya solo comme Myriam. Oh, lisu. Yo sara loko a lisu. Oh, je sais que oh eloko na ekota ebima wana fongana mona ngote emso kota lipa ekoti ebimi biscuit ekoti ebimi saki ekoti ebimi ce que yo mona ngote oma sas lo bebe tamaki ba sofa ba kangaki mikolo boni mwana mukie moi mkaza makolo kima mso banda ati prince kima ngote biso ba mikolo ba kangi boni mboka eza bien te na lopango so bana jikuisi boy ochibola mbeli bana balie na lopango Mr Radio za radio te bulukuta mo bluetooth mo bobimisi musique téléphone pe za ba android ndimite lopango mo mso 50 personnes 20 personnes mutu mo za na téléphone android vraiment so lopango te Myriam lopango so bofana tu wa ifi so boza na android te boke pe valon nzambi ba sorola bino comment fait na capter fi oza na android boza bebe na ndako. Bienvenue dans Cool Media Télévision, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien. Mes meilleurs vœux na batunyo surtout soutenir Moussa Nebiso. Mes meilleurs vœux surtout à l'église Armée de Restauration. Hein. Je suis le évangéliste Lydia Tassa. Vraiment c'est là-bas. Bon, on va soutenir Abisso de près, de loin. Bazara toujours à pour Abisso. Là, je vois Lexien Tassa. Je te dis aussi bonjour. Un grand bonjour à celui que j'appelle Janine Zaoua, la billard de l'X. Yves Kalamba, il a confiance du maître. Mboka, Babi Mikolo, maman des doubles nationalités. Babi Gou. Bon, Yoka, Yoka tes poils. Oh, faut Yoka. Je te salue aussi celui que j'appelle héros dans l'ombre. Bambotino yango ana balobi des privilégiés de quelqu'un. Je t'aime tellement beaucoup Bambotino à toi maman Françoise Vita balobi la patronne tout ça la né ba patron na ba travailleur ba collaborateur na ndé ba ça à la fin de l'année yango vraiment tout ça là vraiment des cas tout ça là bien na bino tonton Thierry Vita je te dis aussi bonjour et puis mes vœux de bonheur à vous aussi Nani Pilov Boni bien cool. Noël qui n'ont bien, très bien malgré
basoda basalaka batapage na bango quoi ça batapage mais pas ces années donc moni même temps oyo bani mama chroniqueuse na balakisaka mais moni journaliste azalaka boye mais basoda na biso na comprendre te soda aza motu foza motema monene po otema munduki ezalaka jour tebeta va masasi motu akufa anga na bango po soda presque mingi onga amona soko basala buzoba lo batanga te ata maternel apamba bakoma te batanga na bango te bayeka motema basala bango zoba bake bango armée pe armée wana baboki bango bazalaka likwa ba jeep mo bakile basoda mo rapire basoda pire batanga ba jeep na mingi batanga na bango te basala buzoba pe Félix alobaki mokonzi mboka na biso alobaka baki te ke soda simba mutu na nzoto yo beta siffler mutu comprendre te siffler oyo nke tozonga ndako mais le basoda bazo simba bat na nzoto kokanga basoda biso miyibi bazo yiba ba téléphone eza buzoba eza bongo te ngakuno comment comme il est ngapi lobby tant bando qui ça la marché on était avec Naomi d'abord tout comme oya boy soda se permettre ko beta masasi batu ba elote ala naka mutuka chauffeur en mutuka zo kima quand on ba kima ba embouteillage ba kota na ba venu abeti masasi avec les enfants batu ba ote kana kwa mais à se permettre ko beta masasi et puis zambela basoda mboka na biso pardon bobongisa musala s'il vous plaît tous en ba respect belé pour na bino me bobongisa musala mutu na kashni donc ba agresser na biso pisilia on dirait que soda na kana on dirait na madame ne enda kumoko niveau agressé kinga le 25 ans on dit sky baby oh kashne nous en kashne te oh mais kanya kashne nga yango papa Félix na lina tuna kashne oyo ebisa biso oh to lata pona banga corona Félix kashne za pona corona et puis soda sokutena mutu na nzela za kashne te et c'était que pour agresser mutu ça mutu téléphone nga et panzani pour la nani soda je dirais policier non solo na téléphone naza na kashne na et puis na mulanga jina maboko soda mba moko on dirait les cam abendanga na suki donc soda bundisinga et puis l'isnanga je sais pas si ma j'appelle zoomer ouais l'isnanga oyo et ça le rouge parce que policier ndé mutamina c'est et puis naza na kashne nanga vraiment pour bongisa musala bosala musala bien beaucoup moche biso malaise muto préfère kuta na kuluna ke kuta na soda pour parce que bakami oui bakumo mi en plus soda bapesa même lisasi bobeta na en plein air te soda beta lisasi na somo na kama omoni ba criminel on obeti lisasi donc en plein air boy ils ont un sens te comme bakanu leti lobi na elenge ça ba soda vraiment pour ngalo ba soda ngala 0 air soda te barrage na biso beto te barrage bon les canapés puis les canapés pété soda beti siffler beti siffler na biso tomber la cour diplômé ils en sont te ba ti boso zo kimo bozo zo masanga boni boyeko masanga so kimo zo masanga na ba kiti ya kala na mama ko déjà 7500 ya sikeza 14000 francs masanga boko ça Félix ça peut nos cartes ya bomela masango fele sikino comme na bara ba tunta bengi bra Congo mutu kete masu masanga na mbongo na Félix a pesi ete est-ce que mieux boyibe est-ce que ça en sens moi depuis mtu mettre chômage na mboka monte za la te ba soda botambo ya malamu basi na bino te bobeta na banzela wana bomunika miye mo simbinga boyo soda no za mo sambinga na ndako amso za na epete o simbinga mo beta na mwana o te na leki na o te wana drogo beta te soda o abeta ka bato ezaka hyper crime ba criminel boza ba droit ba beta abo la police ko ba wenza kale boza droit beta mutu te zwa bomba obombier abo tini na hyper crime ba beta so sa criminel tini bo beti eza moyibi yo so za droit beta ete oza neno za droit te parce que bango ba sola mazo comprendre suma o rôle wa pesa mutu na le rôle na e ba comprendre ngo te ba soda parce que lobi pitu comme ça ba kizengi est-ce que yaka bat bazake bele est-ce que soda abeta munduki jusqu'au bêta jusqu'à akufa Félix de temps oh yolonga ki bo continuer c'est pays nerelanda pour que tira la histoire le 25 décembre basani bakufi kasi pour bela boto il y a plus de 50 personnes ata 20 personnes so bakufa tant na avec na Myriam bobeng no mawe ja filmer na et tira c'est pays pesani ni et monde pesani capturé donc ko yolonga ki bo continuer babengi papa et tel oh yo mambo ça le 25 décembre pour bossa na ngote journal bobo mi mun ko bossa mais journaux ba beta ko le pa soda o bossa na ngote
C'est pas une année Félix Lobi. Alors que les 25 août, et bon, ce qu'on est les premiers. Papa Félix, bon, nous avons quoi à fête. Le mois de 22h, wana. C'était, même quoi à fête, vous à 22h. Pour 22h, on va siffler, bandé lobby. Siffler, bandé lobby 22h. Vous d'accord, mais boire quand lobby. Bisous, on va soda, qu'elle est zone, soda, vite, bon, qu'elle est comme le rola la tête. Bah, ça va mettre pour, bisous, diplômé. Oh, exactement, mais maintenant, on a un diplôme, cala, so 2000 combien, on a qu'on sous lobby. Eh, pour nous, quand on compte à nous, on a quoi, fait couronner, ça, qui ne va payer à couronner, ça, n'a pas. Là, c'est pas n'a pas. Cachiné, papa, et cachiné, so, tout le monde a des amours à cachiné à l'oboko. Sani, si quand ils sont yébissés poliment, et là, comme ça, ça a problème d'éducation. Vous avez mal éduqué, vous avez éducation, tu as le salaire rabino bon. Au moins, tu as cachiné, tu sois si mal bon. Maman, là, tu as cachiné, il faut que tu aies na cachiné. Bino, on va se donner un criminel. Bon, moi, tu vas cachiné, bon, côté, tu n'as pas de cachiné. Tu as des bino de la molia, bino, soda, tu vas cachiné, vous avez beaucoup de boutiques à bateau, vous avez côté, tu n'as pas de cachiné. Oh. Nakata maison mutu bokote li mutu tina kata maison po kasi te bon intérêt bayiba bazo bango bakende biso te mutu futa rabino boyi mutu afuta rabino salaire na bino boyi place bozwaka poki ndo kozwa salaire na nom na ba boutique batu eza sens te bolesa ba na bino ba mbonga masumu e bino basoda bokufa baliwa mabe boke guerre bozongi te oke guerre ozonga boloko le katanio oke guerre ozonga boloboko e katanio liso etobokyo nga basoda ba jara bon na pesa kana ngambongo na nzana ngai te soda mo watelemeli ngana pesa mbongo te soki loko yobi buzoba oyo sapo loko le katana kuna na guerre eza sens te bato bakufa basoda bakufa na guerre basoda miyibi o bakotela bato mo soda 19h bo soda bo ya ni ba file nje na bango wana eh po ba ebike mbongo ke bima wana te po mobalo ko ta kena tika mwasi olinga zongi azwi mbongo apesi za sens mokota mudato kanda ko makanga ati ba mokaya nganyo vagabondage oh eza sens te ba soda de mtu abebisa makamba konzi o baloba ebi na ebi tek Miriam so yomono nzelo kutana kasongo ye moko za na kashi na loboko asalo buzoba bon non amutu atanga osala ngote obi va poliment mama lata kashi ne nao lobi nelengeza so kasonga lekana kine bato ba jipa tapage mo buzoba eza nini mboka ngo eza nini yango boy pardon oh batapage vraiment bozo leka ko landa batu ti bato ba signer penza beleka ki ezala raté les 25 boutika ba fêter ils sens te ba soda na biso bozala bat boyoka o ba kontina bino ba yebisaka bino bosalela ngo pardon vraiment. Pour un mien, il faut porter bonne plainte. Normalement obligé. Moi, je viens de me dire tout ça. Il faut porter bonne plainte. Et ça, c'est lisse, ça vit na yo. Quand ça aventure, t'es là, on aura dit babé, tu peux payer c'est tobo qui. Bon, moi, y'a mouté, on est lisse. Et mon amala, mon est mabé. Là, c'est là qu'on écoute, là, c'est là qu'on bima. Parce que yo mon angote. Est-ce que ça a un sens? Et là, on peut s'écouter, yo monite, peut se bima, yo monte, yo bon manga lisse. Y'a solo comme Myriam. Oh, lisse. Ça sera le quoi lisse. Oh, je sais que oh eloko na ekota ebima wana fonga na mona ngote emsokota lipa ekoti ebimi biscuit ekoti ebimi saki ekoti ebimi parce que yo mona ngote eza sens ah Myriam parce que na liste jouaro le belé moni noko kozoka nango mais ekoti eloko elia mais liste ke mona te liste vient mutu liste na loko na kende te mutu musaki nena liboso afandela ngai nake mabe nazongi mabe na ndeni na simba beki ongo na boya bitumba mona mababute basoda o na linga ngote ponga ngana na suwana na soda moko tambi ya ponga ngana suwana na soda ti suka ngabi oko sima bote ponga na mosi na ote no basoda boko ba maître et bon de siba lo ba jilo ko balata benga ba ni yangwana ba jile wana ba kimono bote ba kimono botika bolunga ba teni bote ba kimono ba lukem no boko sa ba ma ba dojo bo bunda isa sensibilité et soloko pour tout ça, c'est comme des dojo. Baba bundisa abatu ba memi ba ba baya minene dojo Tony. Quand américain. Myriam, mais comme neni. Et l'on est souciat. Et comme neni. Kat. Y américain. Pardon. Tout le monde a Goldberg, Kati la boza en plein, film, bon, bino soda, pardon, bon, ça là 1800.
Eh, non, bah, non, ça peut être mis au zoatin. Eh, ya soloko. Il a un kanda basoda. Le va pisa nga kanda penza vraiment kanda. Pour jamais boss na chéri vite am sofa na futa Miami. Oui, c'est ndeni. Et yo le qui soda na salaire. Oh, ni o fona mso obe ope mi mte mega ya $50 soda mukoni. Félix da benga pisa $50 Félix moi plus $50 que au restaurant. Eh, yo sarane. Il y a qui sont dans le salaire Myriam pour boss na au foot ba mon na mike wana te salité wana te eh on na travailleur na été mais bien plus $100 ça méga oh boss tika boyeko $100 te pardon mais que amis oui ça na habité msou na poto méga $100 pas biso ah ça méga des amis de ça 50 méga ça 500 600 francs boss $100 wana pardon na poto les arabongo méga $100. Eh, boss, il y a trop de ton avis, pardon. Et ça, on a des troubles, on a puis ça, il y a un bon orgueil. Eh, boss, tu arrives à faire un bon fêlé. Si, on a un orgueil. Eh, pardon, tu vas faire, tu vas bien, la tête, tout comment encore. Eh, ça, la boss, tu as $100, tu as joking. Parce que ça donne bruit, on a son angai. Parce que on bruit, on a si ça sonne angai. Ali bon, mais bon, on a no zongote. Ok, merci Priscilla. Il y a eu 2 enfants, babunga et lobby. Bana babunga qui ba maman o ba bema ki bana ba on a ba bar. Babi lobby mikolo ba sala qui vraiment ambiance te mais okuta bana na kati ya ba bar, bana mikie et puis bana belé babungi surtout il y a ba commune ya côté ya zone qui. Mo bana babungi, ba parents ba bazui. Babunga. Foza baba zoba mboka eza nango bien te imo yebi la police na biso bazala ba kuluna sucette za place à dojo sikoyo kotinda otika neni mona o abima air non te ndenge mabete miyam ti biso to bima libanda boy to riskaki o ma ça c'est le bébé tamaki ba sofa ba kanga ki mikolo boni mona mukie moi mkaza makolo ki mamsu banda ti prince o ki mangote biso ba mikolo ba kangi boni mboka eza bien te na lopango so bana jikui si boy ochibola mbeli bana balie basi na lopango Mr Radio za radio te bulukuta mo bluetooth mo bimisi musique à téléphone pe za ba android ndimite lopango mso za 50 personnes 20 personnes mutu za na téléphone android wa vraiment fucking eh so lopango te Myriam lopango so bofanya tu wa ifi so boza na android te boke pe valon nzambi ba sorola bino comment fait na capter fi oza na android boza bébé na ndako ça sensibilité Myriam aussi ba musique ba bin so za mbonto mita bana spaghetti o mo pombongo o Félix va pesa batonga bongise dongo ba prince siko bole mita ba spaghetti na kuisi ba lie et si na ngo siko botika ba na sentiment po mona luka nani azabu na mwa mki azana na mobilité yo ka ba po linga banana linga po baza wona mibali te baza pe na basi te fanisa mwana ndako mwana na bunga ka 9 mois eza awa 9 mois penza mwana fo batela mwana yo mwana za mwa muke fanisa mwana ndako ba para penza boske za kibomoto to kiboniama za sens te mboka eza bien te mboka eza desi babi apane ba couvre faire corona sur réellement vraiment corona eza mboka penza Jabi bata braza lobi bon bazaki confiné hein 20h na ndako siko corona voisin siko zi mwana okini na bar azui malade pasika na yo po yene muto dépenser Félix qu'on appelle ça kibomoto no Félix e osani po kibomoto nzambe muto apesa siko yo nzambe apesi yo te siko oyepe kute oh yesolo ko Myriam po kibomoto muto apesa ngo nzambe siko nzambe apesi yo te Félix a place na sani apeso ngo te nzambe yo pa nzambe yemo ko aloba mi batela ngapina sani na batela siko yo bateli mwana te Félix abatela lo mwana eza en sens te yo batela mwana zana ndako botika biso ba mikolo to bima bipe mukoso ko zoki Félix papa Félix apekisa ki yo ki to bina kitesa ki bozoba no biso lo to bina bozoba na biso po baso pe baza bazoba to bima to ki te so fete to mena biso to zongi mwana bo mwa mkena ndako za en sens te mwana ko tika bima po lukana fete mo leka loka ba fete bane passé te fete tour maté fete un pire anniversaire où t'as des casiers bien ya solo faut zaka na mbongo faut moi fete aboni se biso chéri vite atina so mbongo boy to fete na biso kitoko malgré to zo kima na o na ba confinement pour vraiment ba couvre feu bo so ma 3 so na ba barre ya grave Myriam ta so roi so c'est comme 6000 francs 12 wana 6000 francs so 12 pouces so 12 nias so 6000 francs poids 12 so 6000 francs t'as non degré et parce que so ma sangleza combien
effectivement tour les qui m'a belle qui bien à bateau baza en bon na poche on va maza en bon na poche te vraiment et les cani bon on va en boyer quand même ils a bien été ba fête ba fin de l'année il faut ba fêtaka pour ezangolo et puis ça mena mutu nyonso te batu mususu to la mukana bango ba kufaki mambo ekutana be ndenge na ndenge biso ndi biso ngolu na moto fete na ona ba couvre na okima ba soda biloko mati ma ezate courre ezate na ebité so ma to kozwa kinga kachi courre to kozwa kinga kachi to ebité so te pour le bien pour voir que Félix m'to compliqué et Kabila to ebité Kabila m'takena maina na kinga kachi ah pap to comme ko vivre na ba au pire te Camilo bilo ko sous comme toza 100 francs na te faut 100 francs ezala pour mutala mba na mso 2 paquets ya oh et bon pour na sukola bana na po bala tabaza la propre ou sorte bokina citerne botomi ma 200 francs ya rosomba 200 francs parce que zo somi so 6000 francs mbomo mboza na 10000 mbonga be piso longa sous 200 francs mote ai na litungu lezanga baza soso yango wana na mo céleri na feuille et que zanga kolukula en sous mai place va bon ça mais comme pasi pourquoi ba fait couvrir zate mais et ba mi remarquer c'est comme 20 à carrière bon ba ça m'a couvrir faire couvrir qui ah yo peut remarquer en couvrir qui ça prêter déjà attention le loko ana courant et qui c'est comme pas soda ouais tant am soko yiba et coquille so bata basoda ba kana bata sinele mo bino bata sinele so boyo kana basoda boko kanga makane bozongisa kura wana boko kanga boko ka inga bokata ka bo inge kangi bino boko kanga boko kufa botika kuna akati botika ba ventire polako ba baza poso ko fete oui moni Congo bien mon Congo bato boyo encore peu en pire mais Congo c'est un vrai pays mboreleng nguna kapela bibila 3000 ya mboka ba reflate suka ndeti jama aya yibine ana reflate siko si ara ofana beta projet yiba muta reflate pe azate balibanye ay bazio batite musala afuta te 3 mots fele moi muta benga na ye ezate ka ba journal ba gens so basala ba limeta misala libane ba journal bazwa ba 500 francs wana bato ko benga ne bangwana na poto bino ba libanye na poto bofuta tu quand même amano ba journal mi ba libane libangu ba pays mo ba pays pauvre ba ta pasi boya bo monela bato bo sokola akute bana njuto solo bo mota ba yala mso mi ba journal ba temona ba parfait ba nini parfait bote mutu mi parfait moi boya mikie bestika mikie na ateka 1500 mutu nyongo linga akele ba 600 francs mutu nyongo ko linga mais bozo tambwisa ndeko ba moyima 4 pesi mbule ke kutane te ba matsa salaire ba matsa ta salaire ba ti bota 2000 francs chaque jour nous attend moi 2000 francs 2000 francs ça pika muke miya debi yo boya syndicat ba za 2000 sonde omoni mutela Miriam omoni wa syndicat na ngana sala koleka bango punga onga na kokutana nango ba okutana nango te okuta ko ke bula syndicat 2000 francs kutana pa Freddy ko banani ba journalier ndeni no ke bula kutana pa Freddy okuta vana noko bamela ba café na oya virtual wana siko apeso 2000 francs otenga sema mbebele koleka na kutana muto le biloko benge kombo nini nzambe na ngai nakutana boa siko na 2000 francs ba syndicat motenga se musako le kabino c'est une semaine obima te une semaine na repo na obima te pona kutana mutu siko yo tamono kabo mbula mso ezwiyo utenga se musala olekao suka ya makasi batazandika pa bogisa mibali obobogisa botika tamba mimba syndicat la bima pisia na mwa ba fait tomona ba couple pe belé ba beba na kina ba nzela mibali la basi ba bundi na pesa ke mbongo na feti ayete mususa pesa mbongo tamoyala na nya bundi singai okutana pe na ba makambo na nzela leti maman tokutana nango pe ezali po ezalaka chaque fête le 8 mars le 14 février sikoyo eza neti yo mpe jeune fille so mobala bato apesi yo mbongo na ye so oza mposo obima na ye te kozwa te mabe na biso nde bafi tolingi kokwala koleka kokwala nde eleki koleka bana kwata na zando kokwala nde eleki
soza na chéri na olinga mingi po ba feti boso mutu abenga sa linga ka mingi abimaka mutu alinga mingi obike obima na mobali mosusu kozwaka mbongo mutu te en plus mpe mibali oyo boza mpe boa bacourage ope singa eloko te siko nga kamata nabima nayo estce eza ya sens oluka nga omona ngai te mpona ozala na o te poso oluka ovala eso carrément opesa combien jina ati ya yo lipapa ya yo soutien ya yo eloko yo awa eza te siko yo olandelanga problème nini moto eza na sens te olandelani fo ozalaka ndoki fo sala mamba bosila nde soni fo sala mamba bongo bafille pardon soki bomema na mobali te basera bafeti bozobelekaka elekaka mingi fete na malamu zonga opepa ya bino malamu obimaki bien ozonga kobeta po bafille mosusu bakate bobilamba balongola moni eloko neti elamba elongaka na chambre elongaka mpe na douche elongaka na balabala boye te yo elamba no elonga na balabala kaka pamba kaka bolikoki lokoso mosusu $20 $10 te nakwala eza en sens te basambwiso na balabala moi mosusu mpe ezali nango ekweya nango emonikali bato nyonso bamoniki eza ya kokweya ezalaka te mama pardon obima mobala bato te kozwa nango mbongo na ye te zombona oyo okobima ne oyo olingaka mingi so apesi yo te ke mpe kaka bongo esi elo te. Merci Pilov, tout comme l'émission na suka ya analyse na biso oza bato apesa bambo te napesi moto na ngai bameilleur ve na ngai na Myriam cool bauti obala mwasi aleki koka na gaz mwasi aleki koka na gaz barata chroniqueuse boye eza mwa pasi mtalobaka osanti chroniqueuse mwazoloba onga na fingaka na miamso na fingi na ngai bana ya ifasiki bachroniqueuse bajournaliste bazanga barsent bien so nanga ote puis yo kotela bango te bango neza na bango batangela yango yo balakisi mo yo babengani pratique mais bon bazona pratique na théorie mais bazokoka ngo nde te po batiaka mibali liboso eko neti bataba fille ya théâtre bagaze bango suka ponani bokosala théâtre bobule bango mibali munaki mobala portefeuille linganga fa monanga yaya mbepa poton aki asala video moto carrière esani elalisiki kamwisaka ndi bacarrière esila bango na pete aida yaka awa aida ye wana osida kabo mutu na asite ka pede wana nada so sakiste kindoka kipede ti siko osila te mpona yebi papa ozalaka munaka kofinga te ezali so tozoloba pede nada ti siko na osita azaka na succès na ye tomoni pede alongi makambo ya kithéâtre pede akomi na ye nani ndulema siko tobenga ye nani mama nani mama mulubo komo ye nani tchala mwana tobengo tchala mama tchala mwana po tobengo na ye po wera tobenga da wera po tobenga ne garçon papa chéri bazali tobenga bosko nada tobengo nanyo mais j'ai 30 Cindy de Caire pour toi ba kombo te pardon pédé na te mosto ke bomo ki mobale ko na kati za pédé asangisa master voilà ye ezali carrière ne zabe sobe bazala ka sobe soka bandiko loba a ki penza panze ko subila bilamba carrière na bonsko ezaka ni ezaka basi to bino mo bo bima na TV boy carrière na ngesko am kustation na zina organiser les mots kana na revaka ça ina tiki na te carrière bazala bon te kumuni na conseil na peso lingo OK musika osuka ka ate am sozu tonto mo na poto a tu mso 1500 yo moti carrière na te babo ma boulot te moni mero asala yi pa journaliste mami lela moi maman ndaki na musika avant musika bon ma carrière na te ti lo maman naza temps maman ti le maman na temps ti lelo ko ma carrière na ote moni emsusu ndoza boit ogozupi mutu mbola kisaraye eza mo mi la kisa na ngai ko kisa no kiyote fo eba ko komikitisa comme déjà leader le mso mobala ba le bo créer foyer na bino est-ce que za kana bana boy makate mabe maman toujours maman sangisa kaza pe motema munene ezate ke miem tala kisa pilove eteka fo matelanga po ezali Myriam ezali ko okipe msuplasi mususu boye parce que msumu pe mutongo pe oselo minene omoni yo komo ke liboso o kase yo bo nitinga benga ngabe pisa to sa émission na lobby so mutu mo be msusu asepe mso bolingo te mso pilove zombo poko kaboto saka ya bolingo te amsu na chem su mutu na kabe msu $2000 te benga pilove zwa
ebo to fiti te tant yo obenga ngai na kobenga yo benga yebe étoile na ngai te normalement tant to benga za te pona chelo o chakal nzela oleka na tikelo nzela tant yo benga oui kasi tant yo benga yebe étoile na ngai te monde la fin na ngai ezaka bongo ezaka bato bino bolakisaka bato misala bato bolakisaka bato misala bosalaka kibino non te artiste pe so wani mamuno faut kenda ka liboso quoi mbote na mingi na pesi na gaita na koko ba mbote na koko zo pesa mbongo te pisi la rap mbote na la gaita na koko tinda mbongo ya s'abonner vraiment partageaka commentaka ketaka pumba partager penza ba commentaire no esala nga vraiment bien pour pesa sur ma caste puis le place pour le baki bo bien place pour le baki bo esala bien les ayenga ba bizo belé. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse d'aujourd'hui. C'était avec Pilove, de longues jambes femmes. Je vous aime tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas vraiment de gens à dire bonjour. Je vous aime tous. Comme d'abord, on se retrouve prochainement. Merci, bisous, bye.